Nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance, pour la fidélité. À Koyeba Kebo, vous êtes tellement donné à Kolanda. Mag FM, ya Mokola Lolo, Amé Bandi, Mbote Nebino. Semaine élective qui marqué l'actualité, il y a Ndengue sélection, il y a Mé et Salomé Libino, na Fortina Mayangi. Ancien ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba Azalaki Lisusu Mokolo ya lundi 13 juillet 2026, Liboso ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe concernant scandale de fonds destiné à la réparation et indemnisation ya ba victime ya ba activité illicite ya Uganda na République démocratique du Congo Frivao en sigle. Comparu sous assistance médicale, ancien ministre de la Justice a soutenu que audition Oyo ezali ko se dérouler na ba conditions incompatibles na état de santé na ye. À travers ma déclaration Oyo, Constant Mutamba à remettre en cause régularité, il y a étape Oyo, il y a procédure, estimant que audition naye Oyo ezali ko permettre à exercer pleinement ba droit et défense naye. À l'issue de l'audience Oyo, cour de cassation a envoyé affaire pour le 27 juillet ezali koya. Condamné en septembre 2025 à 3 ans de prison de travaux forcés, Maître Constant Mutamba Azali soupçonné d'un détournement présumé, il y a plus de 50 millions de dollars américains. Dossier à suivre. Ah oui, ambiance Zalaki électrique, week-end électrique, plus précisément, mon collègue dimanche 12 juillet 2026, et Sikawapi, Bandeko ya Union nationale des caméramens du Congo, organisaki première assemblée générale ordinaire Yane. Beaucoup tani Oyo et Kotikalaka a jamais gravé dans l'histoire, pour Ezali considérer le Kola. Tournant moko majeur na processus ya modernisation, pe ya structuration, ya organisation professionnelle Oyo. Assemblée générale ordinaire Oyo et Sangisaki ba membre UNCC, ainsi que ba invité ya Ndenge na Ndenge Lokola, secrétaire général ya Union nationale de la presse du Congo, UNPC, ba journaliste, pe ba délégation ya tribune ya ba femme, ya média, pe ba partenaire ya UNCC. Et Sengeli Boye Baki Moko Yaba moment fort Yaba 6 Oyo et Zalaki mise en place officielle ya commission Yaba carte organe mixte composé Naba membre ya comité exécutif P ya conseil des sages commission Oyo et Zali désormais chargé pour nako superviser délivrance Yaba carte professionnelle ya UNCC P et Sengeli ba assuré suivi na yango inde lancement officiel ya carte biométrique et Salamaki P ezalaki présenté na premier vice-président ya UNCC. Tangu Azwaki Maloba, président ya UNCC, Mwana Mboka Merlin Kamalando le valable, a insisté sur l'importance ya innovation Oyo, P a invité ki ba membre nyonso ya UNCC, basa le la yango na responsabilité nyonso, P conformément na ba texte Oyo organisation Ibungisa. Na même occasion, président ya UNCC, Mwana Mboka Merlin Kamalando le valable, a profité ki po na koyebisa bango ke Oyo akosalela yango na loyenge bakobotula ye yango po babatela pe ko préserver crédibilité ya UNCC. Lorsque nous avons reçu la confiance de nos membres pour conduire les destinées de l'UNCC, notre ambition était claire: faire de cette organisation une véritable institution au service de tous les caméramans de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les membres de notre union, cultivant l'excellence, la discipline, l'intégrité, la solidarité et le professionnalisme.
Soyons dignes de la confiance que les médias, les institutions et la nation placent en nous. J'invite également chacun à préserver l'unité de notre organisation. Les divisions n'ont jamais construit une institution. Elles l'affaiblissent. En revanche, l'unité constitue notre plus grande force. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ensemble, consolidons notre profession et projetons l'INCC vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous vaincrons Nalisanga, Ndeto Bolonga, que vive l'Union nationale des caméramans du Congo, que vive la profession des caméramans, que vive la République démocratique du pays, du Congo, notre pays. Je vous remercie. Autre moment fort, ezalaki examen et statut révisé, ainsi que règlement d'ordre intérieur. Bakisali Soussou, bilan et équipe o ezali kokumbela INCC. Tala! Yaboye nanu ezalate INCC et la kisi clairement ambition na yango oyo ezali ya ko renforcer reconnaissance professionnelle ya ba cameraman pe kosala na corporation oyo acteur incontournable ya paysage médiatique congolais. Yo. Ba travaux ya projet Kasomeno Kasenga Chalwe oyo ezali nzela ya sika oyo ezali ko connecter province ya Okatanga pe Zambie ezali ko salama kitoko esengeli oyo bakinzela oyo ekoleka sans koleka na Kasumbalesa esengeli boye bakinzela oyo ezali ko permettre kokende na Zambie sans koleka na Kasumbalesa na avantage ya réduction ya 240 km pour na trafic ya destination ya Dar es Salaam ezali ko afficher ba avancée notable c'est là na ba composante majeure ya projet local pont nzela pe poste frontalier arrêt unique pont il y a 362 mètres de portée pe près il y a 20 mètres de large et kozwa kalate structure métallique fabriquée na Chine ba matos nyonso et komaki déjà na site na Chalwe pe bazali kosangisa yango le 27 mars 2027 mituka ekoki déjà koleka awa na rivière Luapula. Composante ya mibale nzela Kasomeno Kasenga Chalwe ezali déjà kobeta madada avec un pacte pédologie ndenge kaka bozali komona awa près il y a 50 km yanzela ezali déjà traité à travers plateforme composante Yamisatu poste frontalier arrêt unique kunape ba travaux ezali ko évoluer et sika wapi 37 bâtiments ezali kotongama dont 9 ezali déjà actuellement na l'étape ya fondation ba bâtiment oyo eko abrité ba service nyonso ya frontière entre les deux pays na cadre ya gestion environnementale et sociale projet ebungisi makambo ebele na domaine agro-pastoral ba prévenir lisusu banda kupona batu oyo bakozala impacté na tracé ya misala oyo ba village ebele ezali koyamba ba maison moderne oyo lokola Kimpeta Inteni pe Mushingo kasi sengeli boyo baki misala oyo nyonso ekosila na juillet 2027. Yo. Meza wana utokupisa mwana ngai Wilfried Pilonda sono na emande imo pamipesi sur la fraise ezaka conflit ya baninga ndenge bato bazo bakasala accidenté alobi nazalaki na eve ba 17h outi kosala examen na ISF aza étudiante ayisinga bimama bacamarade nanga babengi nga alors nayebisenga bikende me koumela te okoma komi kuna ya vie na mi abengi abise yo deposala clip na innocent okomi na mbongo elobi naza na mbongo te nazobundana nanga kaka nazobundana malembe alors fi wana alobi na otokei libanda tosola nano mwa mokie la personne en question ayebani te tozoluka toyeba alors nande yeba bimaki na ye surtout ika bameme na cinquantenaire asa kufaki déjà bazokosa nani accident te parce que bilamba na ye alataki lobi eza ata na tasha makila te
eza normal. Tant on battait sonde na zolo, na ba sonde na monoko, ils ont trouvé qu'il y avait l'hémorragie, l'interne, azalaki kobimsaka makila. Donc c'est ça. Du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe. Le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, réuni en séance ordinaire ce mardi 14 juillet 2026, sous la présidence de M. Jonas Mukambakadianta Zemba, président du conseil d'administration et fondateur du club, a procédé à un examen approfondi de la situation institutionnelle, administrative, sportive et financière du club. Le conseil d'administration exprime son désaveu du comité de direction pour des griefs suivants. L'absence prolongée du président du comité de direction, M. Kassembele, ayant pour conséquence une paralysie du fonctionnement normal de l'organe exécutif du club. L'exercice de l'intérim de la présidence du comité de direction par un conseiller, alors que le statut du club prévoit qu'un tel intérim doit être assuré par un vice-président statutaire issu d'une section sportive, conformément à son article 22 et 23 de son statut. Le refus du comité de direction de prendre part à la séance de travail, convoquée par son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, consacré à l'examen du dossier relatif aux créances du club envers le tiers, privant ainsi le club d'une opportunité importante de défendre ses intérêts. Les communications publiques effectuées par le secrétaire général adjoint, M. Omer, lesquelles, de l'avis du conseil d'administration, ne reflètent pas du tout la situation réelle du club et ne sont pas conformes aux dispositions statutaires en vigueur. Et refus de collaboration avec les autres organes du club. Désertion de plusieurs membres du comité de direction, notamment le secrétaire général, le président de section football et autres. La tenue de l'Assemblée générale est ordinaire en violation des dispositions statutaires du club. Aussi, tenant compte de la gravité de la situation du club, le conseil d'administration prend-il la décision de saisir les instances sportives pour la convocation urgente de l'Assemblée générale de clarification. Ainsi fait à Kinshasa le 14 juillet 2026. Le conseil d'administration. Ngulu oyo bozali komona boye ezali Nelson Munganga, ancien joueur ya Vitate, kasi ezali ngulu ya ngulu. Ezali kolekela batu na ndenge ya kosakana te, tozali bel et bien na République démocratique du Congo. Oyo bozali komona wana azali mutute kasi ezali ngulu babengaka ye Mandombe. Mandombe azali jogo na ndenge ya kosakana te, ye abetaka balon na batu kote ngidi kosakana na yo te po botala kaka neti bozalaki. Si passe Congo oyo ngidi yes ngulu abeta bale Seigneur Jésus okindoki te apesi passe Seigneur Jésus oh tobeta bale nzakomba Yesu Kristo apesi Dala toyebi te toloba nini soki ezali molimo ya Francis Kazadi Kasenguzadio to pe ya yemweni ngidi nde ekotela ngulu oyo po botala ngulu achebi abandi mbangu ndenge kaka bajogo basalaka ale nzakomba Yesu Kristo apesi c'est la tête eh kokamwe RDC eloko makasi yake yo Seigneur Jésus oh tobeta bale nzakomba Yesu Kristo apesi c'est la tête Ah oui, atikala jamais kosundo la base na ye, atikala toujours à l'écoute. Ya badoléance, ya population, ya commune, ya Selembao.
après première étape ya tirage à Rivière Kalamu élu ya Kinshasa plus précisément na circonscription ya Selembao honorable Maontwene Musilwei oyo bana Selembao babengaka ye soso ya mboka matembele ya simandaku erataka te jamais erata aleki na vitesse supérieure lobi eleki chouchou ya bana Selembao akendaki ko procéder na pose ya première pierre ya construction ya pont ya 13 mètres de longueur pe 1 demi-mètre de largeur pont oyo et correlié partie sud pe partie ouest ya commune ya Selembao tozalia wana quartier Ngafani. En tout cas botika na yebisa bino ke ayambamaki kitoko avec impact pe idéologie pe mobange na descente oyo ezalaki penza surprise monene pour la population ya commune ya Selembao oyo basepelaki makasi tangu azwaki maloba élu ya Selembao honorable Maontwene Musilwei atalisaki objectif pe ba motivation na ye lelo tojaki malamu ya poser première pierre pour la botongi ya pont na rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair to monaki ke population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe ake classe té to monaki eza malamu te musato salaki ekomela kola ngambo pona biso na mukie tozana ngoto lebino noto kotika population ko te ko souffrir boité debo moni biso lelo to ye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda ezalaki pe occasion pona au cadre ya ACP parti cher ya sénateur Jean-Tiningo Bilambaka honorable Maontwene Musilwei a plaidé pour la cause ya base na ye population ya commune ya Selembao et nous profiter de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central na provincial ba ko repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela bango ba de berge ndenge tongama na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo lokola lobi to kenda ki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter de l'occasion oyo na esengo tozana ngo na ambiance tozana ngo président Fachi okanisa population ya Selembao otongela biso ba mire ebongi po bato oyo bako vivre paisiblement esika na bango et puis Selembao eko développer boko ni makira Selembao de toza butaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to ana nzela musuti mais au moins ba commune mususu ti ba axe secondaire bato tongela bango lisumu ni biso to sala voilà autre aussi yango wana tala nyonso ezalaka théâtre te bana Selembao balobi mutu ameka na Maontwene na bango te osimbi Maontwene osimbi commune ya Selembao avec Maontwene Selembao na motema qui dit mieux yeke yo Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à une opération de traque des déserteurs, des infiltrés et des bandits urbains sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Pour certains des infiltrés, certains des déserteurs et certains des bandits urbains ont été acheminés à la prison centrale, notamment de Kalemi, en attente des poursuites judiciaires. À cela, le commandant qui j'ai avancé ainsi que le commandant des opérations recommandent à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika. Et nous recommandons à la population de Kalemi Centre ainsi que les périphériques de pouvoir dénoncer toute personne na troisième jour ya mission officielle na ye na Mbandaka chef-lieu ya province ya Équateur délégation ya UDPS Tshisekedi oyezali kokumbama na secrétaire général adjoint Deo Bizibu Balola l'homme de la paix eleki na étape moko décisive na mise en œuvre ya circulaire signé na secrétaire général ya parti Augustin Kabuya
Objectif ezali ya ko identifier sans complaisance ba obstacle ya ndenge na ndenge o ezali ko freiner application ya ba directive au sein ya fédération ya Mbandaka 1 na démarche moko ya boyoki pe ya dialogue délégation et yambaki ba composante moko na moko ya parti ba travaux et bandaki na comité fédéral pendant près de 4 heures ba échange ezalaki ya kafu ba responsable batalisaki ba difficulté interne pe ba divergence esengeli boye ba kibango nyonso ba réaffirmaki ba engagement na bango na bomoko na kati ya parti na discipline pe na respect ya orientation ya directive nationale démontrant que IDPS Tshisekedi etikali véritable parti ya démocratie. Ba sectionnaire ba présentaki na tour na bango ba préoccupation na bango tout en formulant ba piste concrète pour na kokomisa ba fédération na bomoko pe ko renforcer fonctionnement ya ba structure de base. Na tour na bango Ligue des femmes ba yokisaki pe mongongo na bango esika wapi ba militante ba plaidaki pour na cohésion bomoko pe fidélité na ba idéo ya UDPS Tshisekedi ainsi que na orientation ya haute autorité de référence ya parti très mobilisé Ligue de jeunes et exprima qui peut ba préoccupation na bango face à ba incompréhension observée au sein ya comité fédéral déterminé pour na ko préserver bomoko na parti ba jeune ba présentaki ba proposition na bango pe ba réaffirma qui volonté na bango pour na ko défendre ba valeur ya UDPS Tshisekedi ba membre ya ACEP ainsi que oya commission ya égalité entre mibali pe basi basaluaki initiative oyo ya direction nationale pour na bango mission oyo ezali ko constituer réponse moko concrète na batante ya ba militant et sengeli boye bake longue séance de travail oyo ezali ko démontrer détermination ya délégation oyo kumbami na l'homme de la paix le secrétaire général adjoint Deo Bizibu Balola pour na ko restaurer ordre, ko renforcer cohésion peut assurer application effective ya circulaire na fédération ya Mbandaka 1 Boyende ezalaka. Yekeyo président de la République élu démocratiquement Fati Béton, ligne rouge, international. Ndenge bozali komona mwana mobali avandi na mabele boye ezali po aboya na ye kisopeka veut dire sombela ngai pesa ngai kabela ngai babengaka ye Chris awa na matonge na commune ya Kalamu ye na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre kala ingangu kala technique asalaka ebateli matuka ba mama oyo basalaka makusa bayebi yango bien pour permettre ke makala ekitano kite makala ekota muke na kati ya lituka po ekangaka moto des fois te na ndenge ya kusakana te banda mwa muke utika net ni na combien 500 francs 500 francs utika mape est-ce que vous en bana mwana Chris azali elenge azali na mwana classe azali na 5e mécanique na école Mayamba na Kingasani grâce ya musala na ye oyo nde esungaka ye malembe pona ba besoin na ye misusu yango asengi lisusu ke bakonzi ya mboka bapesa ye maboko bakonzi ya mboka bacha maboko na ba jeune kona mboka basunganga est-ce que tanga kwa classe 5e kasi na ba oyo batikalaka na ndaku goigoy eleki basala keloko te Chris apesi toli conseil apesa bango oyeba koluka mbongo ozala courage oluka mbo makasi kobotola te osimba macheti te ozala makasi koluka mbongo eloka mutu te koyibelo ya mutu te luka mbongo na mutoki na yo ozwa. Maman ministre ya jeunesse maman Grâce Emi Koutino oyo pe izaba charge na yo maman oza na charge Chris azotalela yo dossier à suivre.
oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te kasi ezali nde bosoto evandi likolo ya mayi awa mutakoki kotambola na ye à l'aise akatisi pe na ngambu lokola azoleka kaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre, plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala. Ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mayi, ba bidon epai, matiti epai, ba pneu, be pave ya ba congélateur, ba mbwa bakufa likolo nango, bakisa lisusu ba câble ya SNEL pe ba tiyo ya régie des eaux soki pe opusani kuna na musika oko remarquer que mapangu nyonso babimisa batiyo na bango ya ba faux septique ya ba toilette awa na kati ya mai oyo bokondima te solo moko koma kobima awa na salite ya boye et pourtant ezali nzela bakondi balekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa ba cortège ezali koleka kasi bamona salite oyo te yango population emituni yoka communication. Bon, par rapport à bosoto na wolobela ke esalaka passe. Donc na wolobela on a deux volets. Premier volet ça par rapport à responsabilité ba police. Ba konzi ba aider biso population pour que so ba aider biso population de la place ni to localiser ba salite on a place ko boaka. Esalaka passe ke o melimai olebitabe comme la place au boaka ngo salem sous 100 mètres. Au salem sous 50 mètres, 2 mètres, aussi mbele on maboko même place au boaka ngo ezate. Mais les à caniveau et comment le la place comment boaka bosoto, au leto le place à poubelle. Tambola na bombe, au moins la place nini au pena que ça peut to boaka ba poubelle ba c'était na biso. Parce que on a ba contribution sur population, au lelo on a aussi ici au boaka ngo. Tandis que mon contact a roulé na kata moto ka c'était zate, ana kata bureau ne c'était zate, mais biso to libanda via salité des autres produits aux awangungi. Si on a minute so to na Apollo ya na mopepe via salité. C'est que Apollo les a ko mo za soni so mo nta Apollo pourquoi mtabomba naka. Pourquoi mtabomba naka ke na Apollo azoni ngati ba kwa ebike zelo ko maladi moko mutazo bomba ina na Apollo te ça veut dire zelo ko mo ya soni. Donc via salité des produits ça Apollo to sungana ba konzi ba pesa biso instruction. Na pesa tant tozaki na maladi o to bengi yango corona. To mona kita ba konzi que mutu ça ta cache ne to mona ça ta cache ne. Mais pourquoi le lot c'est le lot mutu ko le lot na nzela ba okanga e. Et vous appelez normal to ko ba sous le lot na nzela te mais ba tcheso le ba poubelle. Bon. Mayo tant que ba congolais toujours ba fukaka ba seigneur. Ndenge za kana ndako okombola omba moko te. Donc tongo pourquoi ozokombola ndako. Donc mboka Congo eza mboka na biso. Tokombola kango tokosonya kango à tout moment. Tongo etani bosonya mboka bobongisi botumbi tout ça bapaya bazoya à tout moment nyonso wana esalaka honneur ya mboka. Et puis tout nanga eza wapi? Eza na 24 heures. Là tout le monde bazokota bazobima bakota na l'entrée à Gombe. Donc on fait ça donc faut propriété zala comme la loi comme la école balobi yango que la propriété c'est la grande règle de la santé. Donc so boye les hommes la maison bota ba maladie belé et puis ça la propriété dans ma santé ba. Oh, dans le balobi la constitution article 16 que la vie humaine est sacrée. Tolingi vie la biso batwe za la sacrée na nyonso. Na biloko tozolia esika to vandi esika to lali donc un peu ça. Donc la propriété c'est la grande règle de la santé. Boye to umeli nango to umeli to lembi faut pas changer ata. Ba seigneur nango et puis ceux qui ba seigneur ba longola nango rapidement pour bangungi insectes pelé ba yaka na ba malade na kati ya bosoto wana. Et ça propriété. Esika ba bazo vanda esika bosoto penza c'est pas bien. Vraiment pas bon ça. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyo elekanaka awa oyebi yango te potangu mususu tomonaka ba réunion na ba bourgmestre nyonso ya ville ya Kinshasa bayaka kobetela yo masolo nini population emituni ata salongo ya pamba esala makati ya boye toloba te kokamwe Nina wesi na bato diso mokola lelo komi na suka merci pour na confiance baba tabakita baba lukana mabele fils Maniboyika machine na préféré na ngabino
nzambe mpenza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te